Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Te inabiso ya tongwa lelo na salobo kwa nzambe to bonde la kombo na Yesu Masia Nazareth. Nilobanayo kolo Yesu ezalizela naina kolata yango lokola sapato na lokolo ezalizela naina kolona yango lokola fololo na lobango loba ya masia na kombo na Yesu Masia Nazareth. Zamba solo pe ya pomo, zamba kondima, zamba makoki nyonso de to bonde la kibongolo kwa motomoko tolobi. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que na tongwa lelo tozo sepela koyamba liloba tongwa lelo? Est-ce que maman moko azane esengo azoka déjà esengo et que liloba tongwa lelo ko pambola ye? Maman moko sentir déjà que na pambwa mi na tongwa lelo. Bien aimé mote ya tongwa lelo nga penza na za dinte ya ko présenter ye. Na za dinte ya ko présenter mote ya tongwa lelo. Kasi na tongwa lelo moto aza dine ya ko présenter mote ina biso. Wana tozo benga mama présidente ya Angleterre. Maman Bovindele, Azape secrétaire général, il y a coordination à femme de la foi. Azole kapona ko présenter biso mote ya tongwa lelo. Tango maman zole katozo beta maboko pona lokumu nzambe. Alléluia. Eh, tarandenge na koma. gebu Ya Yesu azapia. Samba baba ya biso mayana. Mais bien aimé, ngongo ekoki. Tolingi tolia. Bozo ngala makasi. Na okoka bino te. Nzamba lola pambola bino. Et donc, ma femme de la foi, oh, to salaka chaque lundi, to zongi c'est la ranzamba en action de grâce. Ya maboko na biso, to zo beta maboko na biso ko activer lola. To zo activer lola. Nazo yo kate ba mama, bozo ya kolemba. Eh, to bakisi milolo. Eh. Alléluia. Maman wana motuya. C'est la fille de mon père. Elle est tellement spéciale. Elle est tellement chère pour nous. Comme Bonaye. C'est notre général, hein? C'est notre général. C'est notre maman. Comme Bonaye. Comment on est nani? Général. Hey. 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 Général. Général. GG. Maman Néné. Kafout. Tobeti maboko pona lokumu na ngambe.
Gebu, Gebu, Général Akoma. Gebu, 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 Gebu. Merci beaucoup. Merci pour la nuance. Mama yata azamba solo pe ya bomo. Vraiment na lingi bino mingi. Merci. Merci vraiment, merci. Jésus-Christ a pambola biso. Ndenge toza côté les mains, tozo ba Bible na biso. Tozui ba Bible na biso na livre Ecclésiaste. Chapitre nango 7, verset nango 26. Ecclésiaste chapitre nango 7, verset 26. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 26. Oui. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et j'ai trouvé plus amer que la mort. Oyo na moni ya bololo. La femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe. Mais le pécheur est pris par elle. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Éternel Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, Nzamba parcours, Peya Kondima, ya papa nanga Jean-Paul Mayata. Natomboli yo koloba merci na tongwa lelo. Seigneur Dieu, to senga ke pa ina yo. Que du 25 au 31 aux anabiso longo, au tambola nabiso, présence les ala manifeste katina biso, pele loto komi deuxième jour. Yahweh to zongi si lokume pa ina yo na mukolo alelo. Tonyati katina o esika Seigneur po yo bongi saki yango. E bongo na tangu o na bandiko kanga nyonso. O ezongi saka makanisa bana batu na bandako. Oye tali saka bango ba futilité na kangiango na kombo na Yesu Masiya Nazareth. Gloire pe présence na yo de tozana ngona posa. O régner katina o esika du début jusqu'à la fin. Na kombo moko bisoto ndimela. Kombo ya Yesu Masiya Nazareth azanzamba solo pe ya bomon. Ndeto lobi. Amen. Alléluia. S'il vous plaît, ceux qui tokoki kovanda. Na pamboli nzambe o apesi biso mukola lelo. O to lobakete ko lala ko la mukezana ngo mu mesanote. Biso ne to trouvaka grâce et pas na nzambe. Yango na lobi na nzambe merci. Na zongi ko loba merci pas mon coach. Yenda za coach na ngai. Mbala mingi na tele makana lobaka soki na vimbaka pour papa na ngaza. Yango na lobi merci pas mon coach. Merci na basai na nzambe dadi. Papa JR, papa Landu, papa Blanchard, basai na nzambe nyonso basi pa mibali o bazana comité officiel Jésus-Christ a pambola bino. Na zongi koloba merci na ba présidente nyonso. Ba o baza awa na ba o ba yakite vraiment nzambe ayeba kopambola biso. Na lobi merci na bana notre Père. Bana notre Père partout à travers le monde. Ndenge bozolanda biso tolingi bino mingi. Kande papa telemaka alobi alingi biso mingi. Biso pe tolingi bino. Nakobosa na te mama kondima. Famille nanga libota nanga onzamba pesanga. O eza famille nanga tango noso na telemaka na beta katolo eza famille nanga eza famille nanga. Na bosa ni bisote
Na pesi bino mbote na kombo ya Yesu Masia ya Nazareth. Tozana te moko to salela na confesse o eza été femme la terre de production. Papa a fongoli yango banda dimanche. Muto alanda ki bien banda dimanche papa fongola ki thème wana. Toye lobi papa a lobeli sur terre na production. Aboyi ne ko toucher femme. Abi femme na toucher te. A respecter penza thème de to pesa ki alobinga penza na usuka kaka na terre. Lobby papa la belle sur terre. Peu production. Mais eloko simbi motema nanga ezali loba ya suka oya tikela kibiso. Ba mama boyoka loba suka papa loba ki lobi. Est-ce que bolandaki? Bolandaki te. Bolandaki te. Question ni papa posa kibiso. Est-ce que toutes les femmes sont des femmes? Est-ce que basi nyonso baza basi? Ndenge toyangani na tongwa lelo toza ba mama ba papa ba ye ko accompagner biso po biso ba to memela ki bango sango tinde ba vandi wana bazoye bete tito kei ba memela ki biso sango ko memela. C'est que ceux qui biso to kenda kateti lelo pe biso ko pe yebana te. Mais biso to telemi to memi sango nde bango basani na tongwa lelo. Balebete Adam erazaki na jardin. Nzamba pesa ke mkusala sanini alona. Mais moi si oyazalaka na yi. Est-ce que vous avez moi si na kati ya basi? Genèse 2:18 Bible le binini. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Eza malamu tie mobali azala ye moko ngai nzambe na kosalele mosungi. Aide. Eza malamu te nzambe, eza malamu te. Batu balobi mwasi aza sexe opposé à mobali. Wana selon dictionnaire. Mais selon Nzambe, Nzambe lobi mwasi aza semblable na mobali. Lokolo za semblable bache okomi aide. Nzamba bengi yo aide poye bako sunga. Mais mutuna oyo nga e déranger nga makasi, ye tungisi nga penza. Est-ce que yo za mwasi na kati ya basi? Oza mwasi na kati ya basi tango bazotanga basi yo poza mwasi bakoki kotanga. Ebele na biso totiki bandaku. Tolebe teke biso tozu ba avion bamsu bakati na nzela mai banzela mituka nyonso to ye biso to wuti na ba commune nyonso to ye tolebe te toza basi ya kondima to sangani lokola mutu moko. Est-ce que oza mwasi na tongo lelo? Oza mwasi oyo ozo mema soni na nation na biso o mema soni na libota pe ozo mema soni na église. Bizaleli ya mwasi eza malamu te. Aide. Yo za mosungi. Babengi yo mosungi. Me yo okoma mokonzi. Olongwa mosungi. O batia yo za susu aide te. Yo ndo okoma chef. Okoma chef na position na yo. Et c'est le mamé belé, tozo tika bandak tozo ko luka ensemble, mais kati na ba foyer na biso, rien ne marche. Mingi peto ye kati na oesika ba papa ba yebite. Mususu pa ye na ye, mais ko yene kati na oesika, aye na mutu makasi po papa lingaki na ete. Mususu pa ye, na papa ba yoka na bango ba loba na kate, mais alobi na te confesse. Femme. Aide. Et ça n'a pas si belé. Lelo ba rendre ba vie bana mibali ya pasi bana mibali ba komi ko souffrir pour na yo maman. Est-ce que vous avez moi si?
Mobali na koki ko telema. Abeti to la lebi o mwasi nanga. Azali. Yo la mukaka tongo. O lebi na kenanga kilt. Na ke ko sambela. Oye ko sambela. Oye ko lukanzamba mayata. Oye ko lukanzamba mayata nanda ko tikindengini. Na konfe fonde to bandaki yango lobby. Soko tali ba mama nyoso bimi kitoko. Mais maman oya bimi kitoko le sika o a présenté mobile na ye. O tali mobile na ye, o balule longole bi. Est-ce que maman mobile ne penza ye? Ye wana mobile na ye, a chaka soso azo na église, nanda kwa za mvindu. Ebele, toye, toza propre. Moi de mission hein. Lelo pe yasa, to kozongela ngebu lelo. Ozo yemba ozangebu ngebe mona na tina mi. Toye toza propre. Femme. Est-ce que oza mwasi na kati ya basi? Oza mwasi na kati ya basi? Oyo mokile kwa kiko tala balobi te. Kandi na omona manene boy. So na moni mobile ça va, tout va bien. Mais ceux qui ba moni mobile, oya balole longi. Yaya, mobile wana ataza sulara za mobile na yo. Ceux qui yo abongisi ye yaya, un jour akotika ki sulara wana. Mais yo sundula ka pa mela na kipi na ngayete amela ka mingi bongo na otika yaya ko bongo na ndeni pa bi muto osunga zate eda zate me eda zawana o uti ndaku otiki nyonso oyeko lukanzamba me oyeko lukandako otiki ndaku no ndeni ezala ba mame bele tande to sangani boy soka ye asolo na yo li solo alitoy okimiselongi oko otalete kandenga ye mama wana pendana malembe yaya loba na oyoka muno kwa mwasi na tongo ebimisa sola mabe me mama wana alamuka tongo yoko lukanzam ebongo soki muno ko ebimisi solo mabe ebongo olamuki na tongo munoko ya 7h 8h ebimisi solo abongo oza mwasi to oza mwasi te oza mwasi te bakoki kotango parmi basi to bakoki kotango parmi batu wana osalaka semblant yo lingaka mobali na yo tango azana quelque chose o totalaki seneta lobby tango ayena ka abiso abi chérie lelo kope simbi na yena moi sans francs obenge chérie je t'aime chérie I love you soki kaka mbongo wana esili ata vera mai mutu aza koto azoboya nekoloba mwasi nga mutu na bala ye me makambo mwasi asalaka ngai yaya makambo oyo osalaka nzambe asepelaka no te mpo yo oza aide otiki ndaku otiki oyoka maloba na nzambe lelo tozoyoka maloba na nzambe lokola musungi aide oza penza mwasi yo oza mwasi ba mama totondi kati na oesika so mibali na biso baye babi batemisa mobali moko atemane po na mwasi na ye est-ce que mobali na otemane po na yo ba mama na otuna mobali na otemane po na yo po azana mbongo ya yo soki mbongo esili aza su ya yo te ezana basi ebele azana ndako ya libala lelo marié baopesa valeur yaya omoni valeur yo zwaka wana po za ndako ya libala soko zonge pa na bino valeur wana esila omoni respect baleki no bapesaka yo po oze pa na yo ayebi ke soki na ye na kepa yaya mwa $10 ebima yaya soki mobali wana oyo negligaka bengani yo yaya leki wana boko wela nena sana fufu pa manke yo mais siko mutu wana pesi yo valeur nazaki na ngaka boy
Nazu mutu moko apesinga valeur. Na bimi pe na miso abatu batu ba moninga. Mais mutu wana na ndaku na ye moko aza maltraité par moi si na ye moko. Bandeko balatanga libanda eza convention ba mama surtout biso bandeko na biso toza libanda mboka bana poto batushaka bango te soko toucher mwana poto abengelo mbila nakosi mwana poto soko toucher yo abengelo mbila siko po mobala bangane mbila na se soumettre kaka. Mais soumission, eza ya mobali te. Soumission eza ya yo mwasi. Mobali akoki kozwa ngo te. Soki mobali akoki kozwa soumission po azobanga. Azobanga na ye. Soki bakangi nga aba obotolanga mikanda na okende wapi. Famille ya pasi. Na kata banzela bakukata na koma awa. Melelo so babotolinga mukanda. Tika kanda tosa mwasi azoloba. Mwasi akofuki misaye. Mwasi akotinde wapi. Azokende. Yaya osola kalisumu. Yondo za aide. Mobali basala ye na mabele. Mengana yo basala biso na mukua. Bito za na mukuati. Bito za makasi. Mwe mibali. Basala makasi. Mobali za makasi. Tindengo lenge la kewana. Obenga ke bebe. Obenga ke bebe pwani. Bebe, mama oya boti mwana na ye. Soka lobike na boti mwana nga ba ye ba pesi mwana. Omone erto botaka ba pesi mwana. Yaya obosa na pasi nyonso zalaki nango ya 8 heures du temps wana. Oyoke sengwa mwana na maboko. Est-ce que yo négliger mwana wana? Mobali azalo kola bébé. Oh yo memi na maboko na yo. Il faut que lengela ye. Bébé soko zuye. Alamuki na tongo ozuye. Ba pangusaka ye. Soko pangusi bébé. Olatisi ye. Basala kani. Ba melisaka ye. Boso oboya koloba boye dango te. Boye dango te. Bébé soko pangusi yo bongisi avala la basala ni. Est-ce pas ça bébé? Mais biso lelo eloko otindika. Eloko ko boka mama ndengo zawa na mobali na zata na valeur te. Loko yo moko pesa valeur te tina balabala zani na valeur te. So bika mama mobali na zata na sia na kene wapi? Sia ngaku tilibali na fandila ka bana. Mobala nanya yaya ed oza mosungi bachanyo wana osungaka okomo omone torsion azana tinate mobala azana tinate pona nini po azanga musale zate makambo ezo marché te mobali wana sana valeur te ozuka ka kozangisa valeur ka famille na yo okoti tina bandeko na ye bandeko ni pasa na bango na valeur te. Ebele kuta te mobali azana possibilité famille mobile bazana tina te liboso na ye. Ye lokola zwa mokonzi azwa muta possibilité na libota ye akonza. Nana opusana. Nana opusana. Bakolonde ko bakoma na pasi. Mobali malamu po abimise loko na ndako akaba ifa yebisa mwasi na ye. Mais yo mwasi oyo bayela kasango wana mama nazona mbongo oyo na ingene tinde la petite sœur otinde nani yasa mbali te siko bando basande yaya oza aide ndenga zo sunga yo tika sunga pe famille na ye ebo abota ipo na yo oh mama bango era bota kaya bota ngene bandeko neti siko yo komo kabone bandeko na tika kana yo yo za na famille te. Témoignage. Témoignage wana. Nga moko na vivango. Ti batu babeta kanga na viva histoire wana. Mama reta sa petite sœur manga na CFC paza awa. Yaya wana mobali na zaki bien. Asana mbongo biloko nyoso asana ngo. Mais ye eloko ke na famille na bango na famille mobali. Témoignage ebili moyoka ka mwasi aboya ko mema biloko na famille na. Eza vrai.
Ba famille ya mwasi babengi mwasi bazuyete. Téléphone sonné bazuyete. Ba yeko benga mobali. Nde toza ananda ku mama moyezate. Na nzala na maladi mama moyezate. Soki bokoki koya. Mobali atali. Siko kokene pepa mama mikolo pe to kete a to sungaye. Abengi madame. Chérie, oza. Nazana ndako. O babenga mama obela. Bongise biloko nyoso atangi biloko boko kenango somba basaki po to kenda kala to ketike la mama. Mosalebi d'accord. Abimi ake na alimentation bandi ko somba. Na place à sac à l'os asombi ekolo. Asombi semule ekolo. Soso asombi mi balé. Asombi moi ula muke. Asombi biloko muke ba chena chassa bleu. A chena coffre. Abengi chauffeur, abongami, alati, mobali alibito kutana, baso bengana, bakomi, mobali pa komi, bakoti, bakomi nanzela. Papa, et pas maman na bino tokenda kaboui. Koto toke wabi. Abito kende, tozo baluka. Bakei. Bakomi na feni na bangwa lebi, oh, papa koto meminga wabi. Abika te kajili tabenga kinga alobaki mama obele yango na alobaki te mama na ko memle biloko wana te biloko wana eza mukie tozonga na question la mama na nga biloko mobala alobi oya yo mama oya ngande nani yaya ebela basi baza na caractère wana bizaleli mabe bozo sunga te tina oba pasteur bazo fingama. Eza pona bizale na biso ba mama. Est-ce que oza mwasi? Kati ne ba ko mona bo mwasi. Jeune fille ona no balite. Mobali ko bengo aide. Yo ko za la aide. Yo lele soko bimisi 100 fois ko lia lebo chemba kelele. Mbongo na ngana bimisi. Mikolo no singa mutu na olesa. D'ailleurs kutuka so na lesete ya ko lia. Yaya oza mo sungi aide. Et le cas où on il faut faire la publicité, il faut yeba. Ndeba zana kutu. Songa kuna pesa kimbongote. Elo te. Sia ndeba kufela kina kishasa wana. Onga mna bimisa kimbongo na ngati. Ya zaki na eloko. Yaya oza mosungi. Nzamba pesa yo ye pamba te. Nzamba yebiti na nina pesa la kiyo mobali wana. Mais oza mutu liboso obandi ko négliger ye. Parmi basi, oza mwasi. Il y a divine toke, toke ana Ecclésiaste 7 wana. Siko totanga 26 na 28. Verset 26. Et j'ai trouvé plus amer que la mort. Oyo na moni bololo koleka liwa. Oyo na moni bololo. Mutolo mama kamone za Salomon. Yaya totanga Biblette. Azala na basi oya bala bimisela mbongo boy 700. Azwa makangu libanda 300. Azala na 1000. Yende mutu atelemi alobete oyo na moni ya bololo na moni ya mabe koleka liwa ezani. La femme dont le cœur est un piège et un filet. Azu moi ça comparé na liwa. Mais faut kutu liwa ke mwasi. Mobali na yo mieux kutu akufa ki atika na yo. Proverbe alobete mwasi mabe azalaka kari na mino na mikuwa mobali na ye. Ezala mama bela kari awa. Ezala mama bela kari oya bela kari pepi. Oya bela minu dérange kae. Minu za kitoko eswa kate hein. Est-ce que minu za passe? Si vous avez comparé mikwa mobali na yo, au moins de l'île swaka. Si vous passez le passe à mobali na yo et soit qu'est-ce qu'on a mikwa? Asa karina mikwa mobali na ye. Proverbe le bien. Mama, oza bololo koleka liwa. Na foye na yo. Oza penza bololo na place que tu mobile à vivre mais faut que tu akufa na ye na kufa mobile moi si penza
Na mona mobali musa telemi alobi si je savais. Alobi si je savais. Femme terre de production, mobali alobi si je savais. Akwei na mabela mabe. Asala choix mabe. Mais soko bandi ko sambela. Nzambe. Nzambe nazana poso tombolanga. Nzambe mikolo nazana poso sala boye. Nzambe nzoka te kuna kari mobali mikwezo swa. Soko tali mwasi basi ebele oyo ba nyoko la mibali na bango ataza kitoko. Mais azala solo. Est-ce que ça moi c'est yokinga? Azonyoko la mobali na ye, anyoko la ke mobali na souffraka. Après ça la mobali ne passe. Basi ya bongo. Balumba solo. Mobali na bomba kaka poso ka lobby indela. Tito vandi awa. Ebele na biso présence na yo pas mobile na yo et ça nango nécessaire. Au moins quand yo confesse. C'est place à tika la lobby. Na pema. Ce qui ka ko côté na porte. Bon, nazoya na koma kana kwa anatala master mobo. Mobile akimi yo. Na place mobile avanda, mobile soka moni mwasi na ye, moni couple oyo. Moi si aza aide. Ceux qui mobile abima ki azonga kuti moi si nae. Abima soute. Abima te. Mais yo comprendre kate mobile no ceux qui yo koti ya bimi. Ceux qui pas keyi ya era rolala. Ezana basi. Ndeto vandi libanda na kati. Ezana basi. Oyo mobile abimisela mbongo apesa. Mais pour mobile simba ye, il faut foutre sumbongo. Baza nakosi mobali na bala ye atikala pena nyongo na famille wana te eloko te kaka soka zwika liboko alekisi kaka ya tomboli liboko asaini wana za mwasi na kati ya basi. Mobali atelemi azoloba asa mobali ifala loba na ndaku na ye yopo telemo kangili puta yaka yo bundana nani na mobali mwasi hotel ma faire face na mobali ozoko luka nzambe est-ce que baselo pour le kumu na nzambe mi baselo pour le kumu mobali yo baselo pour le kumu nzambe te. Ceux qui va lever va tomber la maboko pour le coup dans nzambe bali ba ko tomber yo mo se ko tomber ate pour basalo pour le coup dans nzambe te yonde basalo pour le coup mobali na yo basalo pour le coup dans nzambe te seulement le bete oyo na moni ya bololo ko le kaliwa eza mwasi motema ne za piège le bete la dit c'est net awa ngana lele ki ma mi se kitakinga. Nebisi ya bovi ya bovi tie comme na suka mo bala ko kufa na sisa ekuti maloba te mobala saini oyo na moni ya bololo oyo na moni ya bololo mieux vaut kutu na comparer li na zoranga liwa na kufa ke na zana mwasi oyo mwasi mabe. Moi si ma bé. Oyinisa mobali na yo na famille na ye. Oyinisa mobali na famille na yo. Pour ezaka wa batindi biso kuna mama bela. Biso mikolo. Mbongo ezate. Okomi sino rapporter. Est-ce okomi si rapport pas mwana? Ayi biso ke mbongo ezate. E bongo soki mbongo ezate azangine ba million. Akozanga sango so na mama bango kisi. Devoir nous était que maman aide comme ça un message papa le besoin quitter baya ko luka yo babi kuna maman bela ba singa mbongo akisi yo comme ça un message yo katika na mukuse mikolo tika mama mikolo basi
Mikolo est le côté. Bisou ananda kutozo liate. Est-ce que tu n'as pas kambarolia? A tu n'as que ce boliate. Kari. Moi a souffri pour na yo. Mobali wana lelo so le laissa pour na yo. Et c'est la mibali mususu lelo abanda ko sala musale beba pour na mwasi. Fama moi mobali batali. Biso ba o to bénéficiaire na biso te. Yaya makile kanga na nzoto abatu. Tozo sambela, papa tu t'aimes. Allez bête, to sambela pour ma botte ma famille dans l'esclavagisme. Et ça vrai. Mais yo zawana, on dit que famille na ye, et ça pina kati ya passe. Ba ko bika na nzela na ye, mais yo telema le kwa kibaka, o telema. Tu n'es pas mbali mutako le kate po yo bika wana. Nyonso mobala ko sali fele ka par yo. Oui, na couple za bongo, mobala fa sele ko fa kuta na mwasi na ye. Mais yeba ke yo, oza mwasi malamu te. Li botane ezolela mobali na ke liboso te. Ti no zo mona makamu na ndako na bino esimbati. Mwasi mabe. Mwasi oya yebine eloko te. Soki batengi mwasi kati ya basi. Ezana mwasi mususu azana bisele malamu. Mais ayebi ko bongisa nzoto te. Yazarane bien. Akabarana epe, ayambane pe bien. Mais et pas mobali na ye. Ezane loko moko. Oh mobali na yazela ka mwasi akokisa kate. Po mwasi wana azane ka mwasi lokola basi nyonso. Awuti koteka, awuti musala, azagine journée mbala ndaku, akoti na ndaku alingala surtout ba sokola une fois. Attends, sokoli une fois, t'as deux fois. Sokoli boni kanzo toto boni makaso. Yo yedika ko so na koti na douche, na suis mai. Ba partir essentiel le simbarate, au simandeni. Soto lobi awa ba papa baza. Soko baki mai papa. E bongo boy. Ozo kende mbangu. Obimitongo la muki na retard. Na okima mbangu, na zana retard, ngai fa na kende, na zana retard, na ngezo kende. Yaya, ata ozana poto, obi train zo kende, nga ba raté train, na raté boye, na kima mbangu, erozo sokola, yeba ba partie essentielle. Wana penza, ata na za presse na ko leka ngote. Et ça ka parti. Ata na za presse na ko leka te. Et dans ma partie na ko sauté te, mais yo mwasi. Obimi, erozonga. Yaya, mobali eraza na posa mwasa tuna ate ya na posa na erni. Ezala te. Omoni tina olo baka, mobali na linga ngate, yo ngape na linga ngate. Mobali na linga ka yo, mais a trouva kati na yo. Salite moko oyo. Yaya tal oza pressé. Et ça n'a place musuna ko ki ko sauter. Mais ceux qui n'a komi ka parti oyo. Na zuba oyo. Na zu. Wana ko atana za pressé bozelanga. Wana bozelanga. Na za nango pressé te. Moi si a sokoli na 6h, so bokomi na 8h, kaleso na yenyo se poli. Kaleso moi c'est poli, mais sokoli na 6h. Wana to komi 8h, et bon so to komi 12h. Moi si azo tambola ata soka papse kiti avandi soka telemi eslambe sani est-ce que ça règle est-ce que ça règle tes poto pour sokola bien te sokola bien te ezana ngote ngai ndena zaboy il m'a dit baby nazana nga bien. Oh, et bon, on s'habille na tongo boy. Mususa kwa kiko leke la yo, bozo tambol, bozo lika croisement, ya leki yo leki. Mama, kimpuka.
Mais moi si wana uti ko la muka na pongi alala kindeni bokaboni kaka yo zoleka ya zoleka yaya atikolo sola kimpuke atikolo poche excès ya kotika baseleri etondi mbele okatelezate elumisa moi si solo moi si akoma solo mundela facilitage après ça big gilette mundela facilitage et c'est là encore minute mais yo le kolo za moi si mabe parmi basi olinga ko nyoko la muto bat ozwa kaka ndembi nyonso et comme le kolo ceux qui zamba ya nini opesi e pasi tango azana posa na yo mobali penda yo ki posa mwasi na ye ero ya kuti zamba akota mutu kotoyo akota kotoyo Salama lobi oyo na moni bololo koleka liwa oyo na moni bololo koleka liwa eza mwasi bololo koleka liwa meva kutuba pona liwa ke yo mobali asepelaka na mwasi na ye mobali asepelaka mobali ndenzamba sali azane mobali biso no tobala ata ba vevi babala kabana biso nde bozoya yaya biso mo tokote ya bino yaya mobala sepala mwasi na ye okoki kozala mabele ya mabe oyo zalelo melo bokomi mabele malamu po oyo kaka me yo kaka te yo zalaka pressé yaya mobali tango asepelaka na mwasi na ye alingaka kuta mwasi aza mwasi mais yo côté la ba caractère na yo nazolo ba mingi ba mama surtout biso ba tobima tongo mama soki na tongo bongami malamu te oya kosonga na 12 heures okuti papa okuti maye kangami maye zate yepe soka monika présence na yo soda mpiko abanga na yete yo vandi wana ye okuti pe maye kangami nango lokwa na tongo sokola ki malamu te okoti ye pe eka moni yo atelemi wana okoti na shamba obimi na salon ayebi soke nazana posa na yo metango azo pusana akuta na fleuve tongo na oyo zwaki na midi fleuve sangani yaya mwasi mabe muto yeki posa mwasi na ye abi lelo pena na osepelisa mwasi na nga tango ye akoti libabe na kuta na fleuve omoni poto soki ya mai ya osa fufu siko che fufu mukie o change ta fufu sala ndeni poto zunje ta fufu dinisi na kati njete wana dindaka mbala moko jubu yaya fufu eteba osilisi ya peti azalaki nango ata olambaki na yo soso mwamba soka simbika fufu apeti sani est-ce que oza mwasi kati na basi mobali na koki kotema tutelo toyo ke ngai pelande na zabo soki mwasi na nga zawa na koka ko bougete na zakale mobali afandi ya obanga na ye mususu atali na ajo nazo mwasi mususu na vanda ne kaka parmi bana botela ngai sana mwana lingake makasi soki lelo akei mwana wana
Yaya ovanda na libala pona bana pona bolingote. Yo vanda ya bana, ovanda na bolingote po kati na yo ba trouver lo kamutu yate. Ya tokei. Mieux vaut que tu mobali akufa kazala na yo mwasi mabe. Et dans le main sont de liens. Maboko na ye kangama. Mwasi ngo bazo boye na za mabe. Amotema mabe me maboko elinga me kangama kakaba. Kakaba yepoli eloko na maboko na ye. Yepoli eloko na maboko na il faut zala. Ataka na raison. Ya lukelanga $10. Ya tika. Nikolo. Akabaka tie, ato kutie na ngola maboko ya akabaka na yete. Akabaka tie. Bizaleli mabe, mwasi mabe. Oyoko lukanzambo robimana nini. Yoyoko lukanzambe na tonga lelo. Bizaleli wana maboko kotika ngoti. Parmi basi. Yeah, tokita. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe. Mais le pécheur est pris par elle. Verset 27. Oui. Voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste, en examinant les choses une à une pour en saisir la raison. Voici ce que mon âme cherche encore et que je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre 1000. Alobi nakati ya basi 1000 oyazalaki na bango. Amoni mwasi te, amoni nani? Mais je n'ai pas trouvé. Non. J'ai trouvé un homme entre 1000. Amoni mobali nakati ya 1000. Mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. Amoni mon côté ya mwasi oya koki kozale sengo ya foyer na. Atali nakati ya 1000. Yaya, moi mobali ayebaki basi. Pour tous on a nous visité 50 cent 1000. Ayebaki mwasi. Alobi natali nakati ya 1000. Nasuka moi mobali. Ata mwasi mokote. Natongwa lelo. Ngana telemi na mafuta papa chalikola papa ya Yesu masi ya chalikola papa nanga. Papa zu mafuta na sekoli kaka. Omonika mafuta oba sopi. Yosko zo sekoli, a sekoli kolo nanga. Na lobi na mama nyonso. Oyo mobali na ye. Atikala ko trouver bonheur epa na yete. Na tongwa lelo ndenge na telemi. Nazo sakola. Na mama nyonso. O mobali na ye. Amone sengote. Azo mone sengo na confesse oyo. Mwasi moko. Akolongwa awa. Akokende poto. Mwasi moko. Akolongwa awa. Akosonga na ndaku na ye. Na pokwa lelo. Mobali na koloba te. Na kati ya basi. Ngana moni mwasi. Mwasi wana wuti CPP. Aza mwasi wuti convention. Ayekede ko lukanzam. Amoni parmi les 1000, à mon équipe pour tout à mon équipe moi aussi. Mukolomoko roi sangisi batu. Alobi na opona mwasi moko. Ya basi babonga makabache babote. Babongisi bango. Mais aponaka mwasi moko. Na telemi loko Mardoché. Nazoyebisa mama moko na tongo lelo yoko pona mana libala na yo. Yoko za Esther. Mwasi akotobala kotelema. Atomboli lingenda. Alobete Esther na ngai yeyo. Wapi Esther atongo lelo. Wapi Esther okosomo konzi na tongo lelo.
Wapi Esther ozwa libala na tongo lelo. Wapi obakopona lelo. Parmi les 1000 bamona kité, na de bamona kité na bamona yo. Omoni confession yo ko sisango pamba te. Parmi les 1000 amoni mobile, mais na tongo lelo parmi les 1000 bamona mwasi. Est-ce que moi si nazo yebisa zaliao? Ozala kari na mikwa mobali na yo bakipaka yote. Yaya kande ozobima na tongo lelo mobali na ochaoka. Mobali na soka ye akuta mwasi moko propre. Oya bongami azozela tango kokota akuti lizipate akuti mwasi na kati ya basa bi akuto suka na mai nini te na mai te ayoki toli achena misala yango na moni ye lelo akomi. Nana koka kotala Esther Moumou esclave. Nana koka kotala. A trouvé grâce. Yaya. Osalaka mwasi oyo mokile bwa kaka. Nana koka kotala na mobali na sundola yo vandela bana. Mais convention otoko ma dimanche. Tozo silisa na liseko ya Yesu Masia Nazareth. Yaya, oya yo, oye kangama, oye kundama, oyo bakunda, o mobala mona kate. Soke za libota na yo, batu basala yo, eke na fina yo, o mone sengwa libala te. Po mabote bele, bakanga kabana bango, akoy ko vivre na bala malamu te. Bakanga yo, mena tongwa lelo, nazo yebisa yo, yo na libala na yo, oko seka, na libala na yo, oko sepela, yo ko trouver grâce. Mobile na kotelema alebi parmi les 1000 nana moni mwasi oza mwasi nanga na kata foyer na yo okozala mwasi oya zandakisa baseko zala tina te moyeba kite wazakati na yo oyeba kite baluki ba monite mobali na yo atika yo pona bizaleli wana Yaya po yo kakate.